balandinga eza liboso eza ya regret kaka kati ya mikanda ya bachrétien na bible eza commandement babi kokosa ya motu likambo te nga nakosi likambo na kombo ya motu même nde naza moto ya kimbangu eza déjà péché na miniti oyo balisanga biso babwaki nga naza perdi naza sali nazwi succès oyo ezali mal succès moko boya kozoba olobi likambo oyo eza vrai te na likambo nyonso etrouve te mais pasi tanga ezaka yake nalobi mabe mpona motu bato basepeli bapiblie yango chaque fois nga alekala na batv nalobaka baréseau sociaux baza baimage na nga bapiblie ya boye te mais lelo nga alobi lokuta mpona kombo ya bourgmestre mpe na dossier namoni te nayebi te ka nayoki onga nayo sibili nango nanga baconvocation mais bourgmestre aparveni kolimbisa nga siko pepe ele toloba nini entre bato batumaka bato batumaka ndaka bababuka biloko bato na bato oyo ke olobi mabe mpona motu normalement fo bakanga nga namu bakopardonne nga te mais naza pardonne eyelekela ngai naose etrouve te sikoyo ndenge oye na comité ya jeunesse boye na bango epa ya bourgmestre idée na yo eza nini tant que mwana barumbu na compter tous les chaînes nayoka basanga baunivers nakenda bafilmi baboya molia nakenda bafilmi baboya ntango defendre kabila boya bachaine oka balakisi nga oka baloboya wembanga ntango bakumisa kabila mais lelo mabe ya kabila bafilmi nga par rapport à likambo oyo olobaki parce que olobaki likambo oyo maîtrisaki te image wana etamoli na 4 ekolo ya monde na kombo ya bourgmestre lelo oye na comité ya jeunesse po okutana na bourgmestre d'abord oye mpona kosala nini yebisa biso mpo bato tu baolanda yo bayeba but ya arrivé na yo awa na biro ya bourgmestre nga nalobi lokuta mais tala mokili ndimi ngai bapoliticien baopposant baleki na batv bato baolobela asige moto abuka lokuta ngai eyo aza prêt même so esenga prison mpona mibeko mboka prison akomérite oyo nabuki lokuta aza prêt ngai elongi na ngango oyo bazondima ye te oyo bayebi kokola na nga bayebi vi na nga ke nazalaka na makambo wana te mais en tant que chrétien moto areconnaître mabe na ye aye veri yo eske nakoboya ye nakoboya ye te yango ntina ngai en tant que responsable natelemi nayambi ye maboko je l'accueille comme étant papa ayambaka mwana en tout cas naza na problème na ye te. L'agence d'export et d'import Michelo Atlantic Shipping eye bana ya Canada bana ya USA bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuwapi. Changu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otina ba koli na ba chance moko boye banoti la koli mona 2004 puis le 2019 koli mo yate oyebi que ça la même passe agence eza ka moko on a déjà mwana njili na Saint-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les opérations likokomate mbala moko papa ni déjà pour les JB service et ça kaka on est ça oh mais ça ce soir usanga kuibe jadi wewe mbimba JB service soko kena Brazzaville et ça la kati ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément et ça à côté ya aéroport ya Maya derrière mo kuza wana ya football modité maman dit ayenzi la moko na biloko maman dit oui na yenzi la mona biloko to koma elobi toza a pona vino to sa musala pona vino anja munderité mutu mwindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo ibatu bazo lubaka reka papa foazeo umida ndenge balobaka
j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est le rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo Promo, Raph Ngindou nde. Raph Ngindou. Congo Promo. Merci nada bena fier na Congo Promo. Et ça sito yo bena no number one. Do sito yo bena intellectuel. Boss Raph Ngindou en tout cas na passivement bambote. Raph Ngindou le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Et dans la démarche, parce qu'avant même de porter plainte, j'avais pris pratiquement 72 heures. Et là, on se rappelle dans la même chose. C'est le moment où on a des instructions pour prendre la soirée. Moi, quand tu as fait ça, est-ce que tu nous avais consulté? C'est retourné encore contre les Tina. J'imaginais le père Kenneth, il n'a eu comment on appelle le conseil communal de la jeunesse. Il y a des sous pas dans la c'est bon. Mais il y a beaucoup de D'ailleurs, je vous félicite et je vous encourage parce que vous êtes des responsables de la jeunesse. Vous sentez qu'il y a un jeune qui est venu vers vous, qui se sent en détresse. Parce que Azar ma convocation, il se sent maintenant en insécurité. Moi, je ne peux que refuser Azar dans la problème mais il faut que le cadre soit officiel. Parce qu'il a une convocation. Il doit d'abord répondre à la convocation, entendre sur le PV. Le reste après, audition la PV, parce qu'il faut que OPJ ou une appelle ça qui est aussi à ça la musala naïe en bonne uniforme. Les autres procédures il y a après. Et c'est comme ça que n'a pas tant au mourir du micro va comme tout ça on ça la sécurité tout ça la difficulté à voir parce que ça je dis pas les autres comme on est là. Il est venu avec le comité communal au local. S'il a des déclarations à faire, ça sera devant vous. Nous devons bien mais c'est eux qui ont fait des démarches. Nous ne pouvons pas cracher sur le conseil communal de la jeunesse parce que ce sont nos partenaires avec lesquels nous sommes appelés à travailler. Et il y va de l'intérêt d'un jeune de la commune de Barumbo. Moi, en tant que le premier jeune, je ne peux pas saboter la chance éducative. C'est comme ça que je voulais que ça se passe dans un cadre officiel pour Maza Sali. Et l'image il y a d'autres personnes qui ont dit que la salle est c'est à eux de voir ce qu'ils peuvent faire. Voilà un peu les démarches Tina à permettre de se réunir là. Comme les autres, normalement, tout va être possible pour ce verbal. Parce qu'il a été convoqué, comme il devait répondre à la convocation. On va l'intégrer sur les autres, on va les rester. On verra. Gaï, on est dans la réunion du conseil consultatif pour la budget administratif, donc c'est important. Je suis obligé d'aller présenter là-bas. La présence en Gaï, ils ont vraiment. Le fait, c'est d'abord, j'ai dit oui. Le reste, il est celui à qui j'avais déposé la peine. Vous êtes le comité qui est venu. J'ai exigé parce qu'il est le challenge de la communication de la commune à Barumbo. Il est aussi fils de Barumbo. Donc il travaille pour le compte de tout ce qui est communication en matière audiovisuelle et aussi Internet à Barumbo. C'est comme ça que j'ai préféré l'associer pour que ma camarade faisant ça là, ils arrêtent tout ça et n'en ont pas. Parce que vous savez, Lélo, j'ai ma petite fille de 8 ans qui refuse de rentrer à la maison. Bon, et catégoriquement de papa. Là, chez toi, les gens vont me violer.
Et puis il y a la guerre. Moi, chez toi, il y a la guerre parce que les gens, les hommes, elle était au balcon. Elle suivait tout au balcon. Moi, et puis elle a intériorisé ça. Et bon, il est en train de continuer à s'embêter. Nous allons parler de nous surtout horrible, mais la psychologie de ma fille, qui va corriger ça? Vous êtes des médecins. En principe, cette fille nécessite une prise en charge. Ok, va laver, va l'ouvrir le coin. Je suis obligé de changer l'habitation. Pour la psychose. Et aujourd'hui, les enfants ont même peur. Ils ne sont pas à biscuit. Maintenant, la Bible va classer fou. Est-ce que mes enfants seront à l'aise dans la classe, le climat où il s'est créé autour de les gens sont en train de voir le Cambo et on a un de ressources. Moi-même qui vis ça et les conséquences de la Cambo, là, il y a une trésor payé cher. Les gens ne savent pas ce que moi je suis en train de payer. Vous obtenez dans la place, les gens ne veulent plus te recevoir. Oyo, vous savez, c'est facile à vous saluer, vous ne pouvez pas laver l'image. Le reste, sincèrement, moi je suis de bon cœur parce que je suis chrétien. Mais ça nécessite une réparation. En tout cas, là il n'y a même pas le reste. Je remercie d'abord tout le comité de la jeunesse pour l'initiative. Je crois que c'est ça être responsable. Responsable, c'est la car dans un moment il y a un bonheur, même dans un moment où il y a une crise, le télémi vous permettre à ce que les deux parties trouvent la paix. C'est ça qu'on demande même dans le cannabis à tous les niveaux. Si aujourd'hui vous qui êtes responsable de la jeunesse pour une initiative, moi qui suis exécutif, je ne peux que vous encourager et être fier que j'ai un comité responsable. Je crois que c'est dans ce sens-là que j'ai accepté parce que j'ai senti la hauteur et la responsabilité. Vous ne pouvez pas vous minimiser. Et j'en profite avant que vos observations surtout de vous féliciter, de vous remercier. Ça vient vraiment du fond de mon cœur, je suis sincère. Parce que tout le monde a entendu de la caméra. Les responsables, ils s'en foutent. Mais c'est qu'on vient de faire et je vous promets que je resterai toujours fidèle et respectueux envers le conseil communal de la jeunesse. Convocation. Maintenant, il y a soit ici, mais tout est tout mal, qui devient un cabiliste. Donc, il faut que les gens qui sont montés, mais ça fait de la rame. On va me décoller. La combinaison, on va m'acheter les émotions. Si on a dit, on va te. Quand on est dans la casse, on va comprendre. Papa, on va pratiquer ma lèvre. On va me mater. C'est grave. On va la cache à voiture. On va blesser, on va bêter Richard. Au moins dans le colis. Il y a un cas où on a confié la baraque, on n'a pas de famille, il y a des gens qui ont la convocation. Ah, bien, il n'y a pas de président, il y a pas de président. Dans la Moutou. Si on a dit que le bas, on a se retrouvé. On a Kabila, on a habité en Blanc. Il y a un Kabila pour se défendre. La comité de Blanc, pour dire que force est insultée. Ça veut dire qu'il y a perte. Si vous plaît, image on est tambolé. Est-ce que mon tatouage est routine là? Et l'on est pour ça qui on le belo bon. Parce que mission à l'angle à l'angle. Si vous n'envoyez la comité à jeunesse, vous voyez la bande pas ya bourgmestre. Il dit dans les années tant que moi la barumbo. Oui. On a compté toutes les chaînes. On a commencé à l'hiver. On a filmé à Bouya. On a filmé à Bouya. On a défendu le Kabila. On a filmé le Kisina. On a filmé le Bouya. On a filmé le Kabila. Mais on a filmé le Kabila. Par rapport à l'Ikambo, au Lobaki, parce que Lobaki, l'Ikambo, maîtrisait qui était. Image, on est à la 4 écoles à monde, la combo à Bourmès. Les lots, il y a un comité à jeunesse pour beaucoup de gens Bourmès. D'abord, oui, on a reçu la ligne. Il y a des gens qui ont tout le monde. Il y a des but qui est arrivé dans le Awa, dans le bureau à Bourmès. C'est un volume, c'est un papa. Ah, bon. La voiture, on a une occasion.
on peut faire bon la fille moi comme il aurait été la plante à Kabila tiens c'est continue sur le petit donc vous avez influencé la bateau et puis c'était quand on ministre on me senior mais c'est pour ça bah on veut ça mandeni so on met tout na votre mandat on dit ah ndio votre mal locataire comme vous mestre quand il doit le baler ba débat municipal à kati watu mbaba baza donc on dit manga titam sur le galbi alors balanda qui on a image wala msu bazaki choqué bazola ndo siko na 4 coins ya monde oui ko démentir makambo yo lobaki et puis aussi na bango pardon yebisa bango ba olanda siko na caméra yebisa bango bato balanda ki image wana na 4 coins ya monde bazola ndo siko nini ko yebisa bango pour que ko démentir makambo yo mo lobaki na monoko na balandinga eza liboso eza ya regret kaka kati ya mikanda ya bachrétien na bible eza commandement babi kokosa ya motu likambo te nga nakosi likambo na kombo ya motu même nde naza moto ya kimbangu eza déjà péché na miniti oyo balisanga biso babwaki nga naza perdi naza sali nazwi succès oyo ezali mal succès moko boye ya kozoba olobi likambo oyo eza vrai te na likambo nyonso etrouve te mais mpasi nanga ezaka yake nalobi mabe mpo na motu bato basepeli bapibli yango chaque fois nga alekala na batv nalobaka baréseau sociaux baza baimage nanga bapibli ya boye te mais lelo nga alobi lokuta mpo na kombo ya boumestre mpe na dossier namoni te nayebi te ka nayoki onga nayo sibili nango nanga maconvocation mais boumestre apavenir kolimbisa nga siko pepe ele toloba nini entre bato bato ndaka bababuka biloko bato na bato oyo ke olobi mabe mpo na motu normalement fo bakanga nga namu bako pardonne nga te mais naza pardonne eyelekela ngai naose etrouve te nga nalobi lokuta mais tala mokili ndimi ngai bapoliticien baopposant baleki na batv bato baolobela asige moto abuka lokuta ngai eyo naza prêt même so esenga prison to mibeko mboka prison akomérite onga nabuki lokuta naza prêt ngai elonga ngoyo alors conseil nini okopesa na bajeune mpe lokola yo oyo peut-être bakotaka makambo bakomaîtrise te bazala mpe manipuler des fois na bapoliticien pesa bango conseil bajeune baolanda yo des fois bakotaka makambo bayebi te conseil na opesaka na motu nyonso bazolanda ngai tekiso ngai na kozwa pardon likolo likambo oyo eza mabe eza sali koloba likambo oyo oyebi te ekomimi mosika lelo tanga bapota ngai aza nango bazoloba obumesa tindi bakulunga te bato baba badiembeka kobanga so akangi yo te ya lokuta esoko olobi lokuta na komba motu so nango eza mabe koloba likambo oyo oyebi te eza mabe ngai nazomona baefe nango bisika na otambola bato bayini ngai nakendaka bato baboyanga baso bayebi te toswana yo te lepo ofunda biso okosoli guillaume makambo okosoli maître longolongwa bato baboya ngai na likambo oyo alobi nayebi te nakosi na bagene baolanda ngai botika bokeba ekobomisa ata moto oloba likota mpo na ye te moto alingaka okokosala mabe. Merci beaucoup. Excellence monsieur Guillaume tomoni mwana oyo ya commune ya Barumbu aleli toyoka likambo wana tant que chargé ya communication toyaki touche makasi po toyebaki eza mensonge lelo d'abord komona ndenge baye na comité ya jeunesse toza papa okambaka mpe bajeune etelo d'abord lecture nini osali epuis conseil nini okopesa na bato mosusu bayokaki makambo peut-être bamonaki po eza ya solo nini okoyebisa bango bon ya liboso na makambo to elekaki nalobaki likambo moko apart kozala bourgmestre nazali serviteur de Dieu donc nayebi importance ya vie ya moto nakokozwa machete te napesa bopaki lokoboma moto nakosala yango te et puis des deux nazali moto oyo batinga mpona kamba bato namonaki lisuku koboma bato nalobaki na likambo wana nayebi yango te nakosalaka yango te nakotikala mpe kosala yango jamais na vina mais ndenge nalobaki mpe na suka soki tozalaki na église me lelo tobengi Kofi Olomide prophète ayembaki lokuta eyaka na sincère mais vérité eyaka na escalier alobaki lokuta ye wana reconnaître ye moki akoselaki nga alobaki mpo ayokaki kaka vérifiaki te conscience na ye esali partout azotambola yango balobaki no silence na yo ezali colère ya nzambe nga navandaki na nga kini nakendeka na leta na porter plainte contre balokuta lelo ye moko atamboli azokende bato mosusu bazodésavoué ye bazondima ye te oyo bayebi kokola na nga bayebi vi na nga ke nazalaka na makambo wana te mais en tant que chrétien moto areconnaître mabe na ye aye veri yo eske nakoboya ye te yango ntina ngai en tant que responsable natelemi nayambi ye maboko je l'accueille comme étant papa
ayambaka mwana. En tout cas naza na problème na été. Nazali numéro 1 ya Barumbu, nazali responsable la jeunesse, nazali chrétien. Aza moto alobaki mabe mpo na nga, je le pardonne. Avec connaissance. Na le pardonne. Donc ntina alobaki ke naza na problème na taille moko te. Ata mona na kimia ba oyo pe bokanisa kosala ya mabe na kombo na nga. Botika ye azala kimia. Ngai na Lumumba tozala na problème te. Ngai na lobela na makambo politique ya conflit te. Ngai na nazobeta sete nazali acteur de développement, nazali scientifique. Nazali beaucoup plus d'encadrement jeunesse. Bisnga nazwaka mutu na mabe na memi pour na komisa ye responsable. Na ningana na pesa mutu vie. Mais musala nga nzamba pesanga. À part ki beaucoup mais ça c'est de mutu o ala kisaka na tangisaka bato. Alors na kokende kozana rankine pour nani. Bref, je le pardonne. Ndenga na limbisi ba o nyonso pe kozaki na rankine bo limbisa ye bo tika Lumumba tambola à l'aise na Barumbu. Bino pe bokanise ki bo utiliser ye. Bobanda kotinda ye kende provoquer bokumes akokanga yo tokotela yo botika babizaleli wana. Biso na Barumbu toza na esprit ya ko développer commune na biso. Toza besoin to même commune na biso vers l'excellence. Tolandaki balikunya koloba mabe ememi biso wapi commune ezozo na sima. Lelo tozoluka ba partenaire extérieur baya ba investir. So ba moni biso na biso bomoko ezate. Ba makambo ya bozo ke bakoloba nini? Là il n'y a pas la paix, moi tu as investir, exacté. Nani mtakopeda, eza Barumbu mtakopeda. Le conseil communal n'a profité pour payer ça merci. Grâce au conseil communal de Barumbu baye, na jeune la sentir détresse, je crois que exemple à suivre yango wana. Même au plus haut sommet na niveau politique. Ceux qui disent que zali ba all vous avez une responsabilité local langa ya ta exécutif, pour votre initiative ya kokende na source, pour le solution, pour le réconciliation. Comment il faut se construire dans l'unité et dans l'amour et surtout dans un pardon sincère. Merci beaucoup, Excellence. Merci. Je crois que pour le reste, c'est à tout, c'est dedans. C'est fait. Quand on est pour le bâtiment, dans le stade de l'EFNA, je vous laisse toutes les responsabilités. Mais Victor, je crois que ceux qui n'ont zone, aux environs, il y a 15h30 fois qu'on se voit dans le comité. On a une tâche où vous avez le nombre sera combien pour la planification parce qu'on ne peut pas être tous au même endroit. Vous pouvez être 4 responsables avec moi, mais les autres doivent être dans le site où se passe aussi l'assainissement pour la sensibilisation à suivre. Et puis parce que la salle peut l'être mon pour nous signer pour lever ma mesure à l'état d'urgence. Il ne faut pas que les gens pensent que ma mesure à nuisance sonore d'assainissement est arrêtée. Les gens en profitent pour le dérapage. Donc nous allons utiliser la jeunesse, la journée d'aujourd'hui et de demain avec la note que je vais signer, Tokoleka. Kotiki la batenancia, la bar, la boîte, la hôtel, la candidature, comme la libertinage. Si on a levé le pied sur le pédale, parce que même après que les mesures ont choisi, moi il faut rire et tout. Mais à partir de dimanche, nous allons reprendre la rigueur de la loi. Parce que tout le monde que lundi, migraine. Parce que si on n'arrive pas à sévir le dimanche, lundi, on n'a pas ce pouvoir qu'il y ait. Donc voilà un peu. Si on a besoin d'un parce que c'est un métier. Au-delà il faut recadrer la jeunesse de l'Union que nous avons à salir à les mesures comme la Katianine de libertinage. Donc il faut vraiment tous entendre au travail. Si il y a tout comme ça, il faut des paix majeurs. Comme ça, sur base à cette lettre-là, c'est bien paix que vous serez mené informés. Comme ça, samedi, vous avez disposition. Le garde de permanence c'est dimanche. À partir de 21h30, nous devons donc quadriller la juridiction pour que notre zone esprit à l'émotion parce que tout a besoin de que la commune nous devons toujours rester exemplaires. Voilà. Pour le reste. Excellence, nous aussi, on va profiter pour remercier mon candidat Bisso, bourgmestre, ndenge vraiment avec Bisso. Aza papa à Batunyoso, image de Batunyoso sur l'endroit qui a un peu passe. Mais tu vois que nous avons des convocations, nous avons mal à l'aise. Il y a un jeune moko à supporter.
Donc déjà par convocation, qui m'a mal à l'aise, l'activité n'a pas la qui sont bien. En tant que père, en tout cas, vous êtes très reconnaissant et nous allons continuer à vous appuyer dans vos démarches, dans l'activité Vraiment merci, nous avons considéré jeunesse, on demande avec toute humilité, et ça est vraiment bien, nous avons vraiment merci beaucoup. Le reste, c'est à tout, c'est le comité, il faut que ça, il y a l'état place, il y a l'état,